tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde mokili mobimba bayokia kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 ezali mpa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza pre lobaki ete oyo elobi nkamba oyo na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango kokokisa biloko wana tokokisa te ebandi de kamba alobi nini po ebima bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba, comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez Skinkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo na biso ete tozali bana mapamboli tosimba ezalaka te oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo nde bokotia kimia baloba nyonso papa bazalaki koloba meme elobama na 21 ezali mpa na bino biso soki oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba landa yango bayoka yango alobaka be balobaka te ebandi deja monde landa bayoka nkamba alobi nini po ebima
Komba data mwana pe tata molimo santo. Batata pe ba mama tango ekoki. Tokei kozwa nzembo ya batu banse konzembo esili tokosenga koso pona kofungula biso nzela. Muki mwana kiame silwanza de 3 silwanza kiame tera mese silwanza mbi ukansila muki se salu kyangu nzambi tusadila sa mukeleka tusadila salu kya nzambi mukeleka ngi twavuluka tusadila mukeleka 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 enza vimba bangi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Tata molimo santo papa simokimba okianga nzambe kati na bato. Mama mwelukia wanga jitani molobe na biso. Papa tofukami totie bilongo na biso na se pamba bato. Na se atango moyenge benazalite bende ozali mo santo. Papa tokomisi yo. Tolamuki na makasi na biso te kasi na yo tata molimo santo tika ete okumisama. Elaka toya kozwa elembo biso moko mobimba na misala tokosala. Papa tokoloba nini liboso na yo? Liboso na yo tozangi mikakatano kati na nzoto na milimo na biso te. Yo ndelo ekosalisa biso. Ndenge tofukami liboso na yo moko na moko azali kolia na se ya motema na pasi na mikakatano esi kozinga biso. Oyo tokokende kosalela ngo na bisika toza. Nde papa tokolakisa wa mokili te. Mokili zaini epai na yo. Surtout na este papa kanisi ya bana na yo ndenge bazali kolela. Papa biso pe solution na biso ezali awa pa ete nzete ya bomoi ezali na zwa ata likasa ata ete po ete esalisa biso. Tozalaki na milulu ya monene oyo eti koleleka ezalaki pasi kasi lelo ekomi esi ozali kati na biso na kati ya tata simokimba okiangani. Oyo nyonso tosengaki epai na yo kotika biso te. Moko kati biso zamba azali kokota ezali monene yo kota na ye telema na makolo na ye. Moko ezali kozala biso na liboso ebandela tolitiki na maboko na yo kino suka na tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo tata basimbi mokanda tata nzambe totali na mibale Mose mokapo ya tuku mibale nzila liboso kino zomi na sambo. Exode 20 1 à 17. Oyo aza na mokanda te atie matoi toke kotanga na kombo tata mo santo. Mibeko zomi
Nzambe alobaki molobo nyonso ete ngai nazali Yawe Nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili Ejipito na ndako na bombo. Okoza na banzambe mosusu liboso na ngai te, okosala ekeko mpo na yo te, soko elilingi na eloko na lola na likolo te, na mokili na se te, to na mai na se na mokili te. Okokumbamela yango te, tokosala yango te, po ete ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe na zuwa na kobatela, pe na kokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato na mine, pe na baoyo bakoyinaka ngai. Nde na komonisa boboto na bato koto na koto, baoyo bakolingaka ngai pe bakotosaka mibeko na ngai. Okotanga kombo na Yawe Nzambe na yo mpamba te, po ete Yawe akolongisa te oyo atangi kombo na ye mpamba. Kanisa mokona sabata ete obulisa yango. Okosala mosala mikolo motoba, pe okosilisa mosala nyonso. Nde mokona sambo ezali sabata epa na Yawe Nzambe na yo. Na mokolo yango okosala mosala soko mokete, yo te pe mwana mobali na yo te, pe mwana mwasi na yo te, pe mombo mobali na yo te, pe mombo mwasi na yo te, pe bibole na yo te, pe mopaya na lopango na yo te. Po ete na mikolo motoba, Yawe azalisaki likolo pe mokili pe mai monene, pe biloko nyonso kati na yango pe apemaki na mokona sambo. Yango wana Yawe apambolaki sabata pe abulisaki yango. Kumisa tata na yo pe mama na yo, ete mikono mizala mingi na mokili oyo Yawe Nzambe na yo apesi na yo. Okoboma te, okosala ekobo te, okoyiba te, okoloba matatoli na lokuta na tina na mozala na yo te, okolula ndako na mozala na yo te, okolula mwasi na mozala na yo te, soko mombo mobali na ye te, soko mombo mwasi na ye te, soko ngombe mobali na ye te, soko mpunda na ye te, soko eloko nini eza na mozala na yo te. Tokei kotala mibeko zomi na mibale ya Lingomba, le 12 préceptes de l'église. Moko tosa leta pambate bokonzi nyonso ewutaka na Nzambe. Linga batu bans atakutu bayini na yo esengeli linga bango kaka. Komela likaya te, komela bangi tojiamba te, komela masanga ya milangwa te, kobina te, kotala pe mabina te, kosukola bolumbu te, kolala pe bolumbu te, kosuada te, kobunda pe te, kosala kisi te, pe kokende pa yanganga kisi te, kofuta pako, futaka pako ya leta, kokanga kanda te, pe kobombela moninga na yo kanda te, ndima mabema yo liboso ya baninga, kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba, to ngulu ya mai, kolia yango te. Bamakako nyonso kolia te, kolia nyoka te. Tokei kotala mokanda tata Nzambe na emoniseli. Mokapo ya liboso, totangi nzila liboso, tosuki na misatu. Apocalypse, chapitre 1, verset 1 à 3. Apocalypse, chapitre 1, verset 1 à 3. Kotanga ezali boye, tina mokanda lobi, maloba na ebandeli pembote. Oyo emoniseli na Yesu Kristo, epesaki Nzambe ye mpona kotalisa baombo na ye makambo makobima noki. Atindi mwanze na ye mpona koyebisa Yohane moombo na ye yango. Ye Yohane atatoli mpona makambo nyonso mamonaki ye, mpona liloba na Nzambe pe litatoli na Yesu Kristo. Esengo na motangi pe na bayoki na maloba na kosakola oyo, pe baoyo batosi makambo makati na yango, po ete elaka ezali pene pene. Ndakomba limo santo, tobondela. Tata Nzambe kolesi tata molimo santo.
esepelisaki yo Nzambe kotika likolo, olati nzoto ya bomutu, oya kofanda na biso esika moko po o ya mutu mwindo, po ozongisa biso ndenge yo osala otonga lingomba na yo fanda na biso esika moko. Na tango oyo tolingi koyoka makomi masantu mayo, ngai mutu naza koloba na baninga tosalaka kaka oyo ezali posa na yo te, kasi pesa biso mayele pe matoi ya kitoko ya koyoka pe kosalela kaka posa na yo. Lata ngai mutu naza koloba nalobela posa na yo Nzambe, kasi posa na biso batu te, okombo Tata Mwana pe Molimo Santu. Amen. Na kombo Tata Mwana pe Molimo Santu, batata ba mama to tangi mokanda Tata Nzambe na mibale mos to yebi mibeko oyo ndenge Tata Nzambe apesaki libota ya Israel tango babimaki na boombo na mokili na Egypte pona kokenda kokoma na mokili na elaka. Apesaki bango mibeko oyo pona nini? Po ete na tango bakendaki bombo kuna bazalaki bota ya Tata Nzambe aponaki bango po basalela ye Moise pona kokenda kobimisa bango na bombo, nde pona kokenda abiangaki Moise na ngomba pona kopesa malako oyo ete libota na ye Nzambe litambola na yango, pamba te Nzambe apesaka malako manaye bobele epai na bato bazali libota. Moise asalaki na ngomba mikolo 14 koli toujours na retraite wana pona nini tali monene pe makasi akoka komema yango pona komema milimo na batu, pona kotambolisa batu, pona koyoka ozala la liaison spirituelle Tata Nzambe, et puis batu bayoka likino ko passer na retraite oyo kolatisa yo mayele ya molimo po tango yo za koloba na mosantu batu bayoka yo balanda yo. C'est pourquoi kanaki na Moïse na ngomba pendant 40 jours alongola ye bonzoto apesa ye mayele na molimo po azwa mibeko atambolisa lingomba. Soro na makambo oyo nyonso toyebi yango tokei kuna te. Nzambe apesaki mibeko po bandeko na biso balataki bonzoto tango babimaki na boombo bamibulisa bazala bule pela moko Tata Nzambe azali bule. Lelo pe mibeko ezote ya makati na nga na yo to mibulisa tozala bule po mibeko ezote ya mabiso po ete tokoki nano te. Nzambe azoluka ete tokoka te ya mela biso lisusu te, tokozala batu oyo babengi bango tokozala ndako oyo tongami likolo na ngomba, tokozala bato mokili bakolanda biso ndenge nini koyina na biso totikali koboma na biso bolingo na solo ezali te. To abakiseli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba nyonso wana eza kotambola kaka nzila moko, eza kosenga na biso kaka totosa. Moto ya tosaka Nzambe esengela donc tala nzela Tata Nzambe aza komema biso. Toza losamba tongo totangi mokanda ya Apocalypse. Mokanda oyo Yohane motakomaki yango. Yohane azalaki moyuda penza, yena ndeko na ye Yakobo, bana ya tata Zebedai na mama Salome. Yohane akomaki mikanda mitano, akomi sango malamu na Yohane, akomi moko Jean, mibale Jean pe na misatu Jean, akomi pe mokanda oyo totangi ya Apocalypse tango azalaki na esanga ya Patmos. Na mokanda oyo Kole Yesu Kristo ayaki koyebisa Yohane
makambo misatu, makambo maleka, makambo mazali présent na makambo makoya. Kaka makambo misatu nde makomama na mokanda oyo. Yokole Yesu Kristo ayebisi Yohane makambo maleka na makambo mazali na makambo makoya sima. Nde Yohane azwaki likambo na bonene na esika biso totanga. Yohane alobi na biso nini? Ete azali muombo na Nzambe. Likambo oyo likwelaki ye maloba makolo Yesu Kristo alakisaki ye makambo oyo. Kati na makambo oyo Yohane akebisi biso alobi boye: esengo na moto oyo atangaka makambo oyo. Esengo na moto oyo esengo na moto oyo atosaka yango. 3 points. Motangi asepela, moyoki asepela, motosi pe asepela. Donc en centralisé, motangi na moyoki na motosi nzela boko. Tout comme ndenge biso to fandi awa, ezali na basusu batangaka, me basusu batangaka te. Nzamba pesi basusu batanga, me bayokaka matoi na bango yokaka mokanda oyo te. Me bazotosi basambelaka, bayaka pe na ndako ya Nzambe, me mayele na kotanga ezali te. Alors, awa biso toza koyoka makambo oyo Tata Molimo Santo alobi na biso lobi awa. Na makambo nyonso esengeli tomipesa na retraite. Omona passe po ete ozala na liaison spirituelle na Tata Nzambe. Bosala alliance na Tata Nzambe liboso kino passe. Ndenge baninga balekaki liboso. Biso batangi. Est-ce que toza kososola makambo tozali kotanga? Biso pe bayoki toza koyeba tina na makambo tozali koyoka solo. Tozala batosi po ete Nzambe asepela. Kati na makomi yango oyo biso totangi na référence ya Apocalypse 21. Na Apocalypse 21 na makambo oyo kole Yesu Kristo ayebisi Yohane makambo makoya, ayebisi ete Nzambe akokita kofanda na bato esika moko. Ye akozala Nzambe na ye na bango, batu bakozala batu na ye. Bakoyoka ye, bakosale na makambo makoya sima kole Yesu Kristo ayebisi na Yohane kaka na Apocalypse chapitre 22 na verset alobi ete tango Nzambe akofanda kati na batu, batu wana bakomona elongi, pe batu wana bakokoma kolata elongi na Nzambe na bango, na nzoto na bango bakolata Nzambe na bango. 22 verset 4. Pona makambo makoya kole Yesu Kristo ayebisi Yohane bongo ete na tango wana batu bakomona elongi na Nzambe na bango, pe bakokoma kolata Nzambe na bango na nzoto na bango. Toza kosepela kolata nzoto ya Tata Simoki Mbangu na nzoto na biso, na lata uniforme ezali na nzoto ya Tata Simoki Mbangu. Olati ye na lati yango ozokenda kosala makambo Molimo Santo za kosepela te. Oyo ezali kufa na mibale. Kaka na mokanda wana na makambo makoya na Apocalypse 22 verset 17 ayebisi Yohane te na tango yango Molimo Mosantu na mwasi na libala bakoya, bakokita, bakolobeke tokenda tozala na batu wana esika mazakoya. Apocalypse 22 17 kole Yesu Kristo ayebisi Yohane te na tango yango molimo pe mwasi na libala bakozala. Ndini biso tomoni te nyonso ezoleka lelo kole Yesu ayebisaki Yohane makambo wana makosalema. Toza komona fande na Nzambe esika moko molimo pe mwasi na libala bayake pa na biso baboti bana pe biso bokonzi oyo kobeba te. Bafandiseli biso temple ya bilaka, bafandiseli biso bokonzi kozala na libota ekomama ete
na tango na suka mabolongo maso makofuka mela liboso na kole Yesu Kristo lelo kole Yesu Kristo azali kati na biso et puis mokili mobimba tokotika la lingomba moko bokonzi moko tokofuka mela ye nana za komona te soki miso no maza komona malamu te matoi na yo Nzambe akangi po ososola makambo yo te ozali na retard maye mayoki biso totosa tosalela na komba tata mwana pe molimo santo amen tusam tate tojena mu mazulu bika kumbwa kuyazu tuswa bika kifumu kakukiza bika luzolo lwanku la vangama vatoto pe bonso mu mazulu jakwetu kalumbu utuvana lumbweki utu ya mudula fuka zeto bonso beto peto ya mudidi batuvudi fuka kututolani mpuku monuko nkasi ututani na mokwambi kadi kianku yefumu yengolo yekembo biavu muna kumbwa seye mwana yetata mwana velela amen. Wikila wavuluzwe Wikila 2 3 Wikila Wikila wavuluzwa Wikila wavuluzwa Wikila wavuluzwa Wikila wavuluzwa Wikila wavuluzwa kusengi kwa kuyelumbuko Wikila wavuluzwa elumbu mamingi ketwa sanga Wikila tata Wikila wavuluzwe Wikila wavuluzwa Wikila mama Wikila wavuluzwe Wikila wavuluzwa Wikila wavuluzwa. Mwanankombo se mwana ye tata mwanda velelao nikia ya lumbu kia kumie samba no mungondi ya nsambo tulendi malongi tulongolo kwa tata pasteur Bujala yani na représentant pasteur provincial ya Kwilu malongi katukubikidi mukanda miolo katutangidi wanzole wa mose kapia makumolenzi le antite na te kumie nsambo di ututangidi nsiku kumie zole miadi bundu dieto yewele muna nzai kusu ayowani kapukia ntete nzila ya ntete na te ya tatu yotuvene référence kaka muna nkanda nzai kusu ayowani kapukia makumole zole nzila ya lelo mokolo ya mine mokolo ya zomi na motoba pona sanza ya sambo sanza ya jiye mobumu nkoto mibale na tuku mibale na motoba jeudi le 16 juillet Matei mapesa milibiso na pasteur Bujala wa Bujala azali représentant provincial to pasteur
ya Kwilu matei ya bongiseli biso na mikanda mibale atangeli biso mukanda mibale ya Moïse mukapo ya tukumi bale nzela ya mbuki nozomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe akei na mukanda ya emoniseli ya Yohan mukapo ya liboso nzela ya liboso kino ya misato pe kaka référence na mukanda moye mwa emoniseli ya Yohani mukapo ya tukumi bale na mibale nzela ya mine. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église. Apocalypse chapitre 1 verset 1 à 3, référence toujours dans Apocalypse chapitre 22 verset 4. Tokei naba communiqué. Na lotomo ya papa conseiller direct, papa André Mbenza Kiangani et Sengami na ba maman veuve. Banso bokutana lelo 16 juillet 2026 na esika bokozulaka bato po zamba kovata mafuku ya madesu. Ezali urgence ya mokonzi boya ebele na bilanga ya boya na bilamba ya kolalela pe na Congo signé révérende Fatouma Yakan Kipaku. Service ya état civil ezaliko yebisa na bandeko Yakan Fuma était programme ya recensement et kozala mokolo mwa jeudi le 23 juillet 2026 na yango basengi moto mokote azanga. Bosangana esika bokosangana ka signé le chef d'état civil Mbungu Kizamina belge. Pona bosombi bateau de pêche ya batata direction nationale ya Apakiville Sainte et sali programme ya Bansinsani intercamp section pe territoire ya Luozi et kozala vendredi le 24 juillet 2026 programme ezali boye Kamason Kankipaku site ya Kankipaku, Kanweno, Kanfuma, pèlerin site ya Kanfuma, section Kamba, section Nazareth, site Nazareth, section Kianamwemvo, Zumbu, Malanta, site Malanta, section Mbanzansanda, Gombe Matadi, site Gombe Matadi, section Kinkoni, Nsumba, site Nsumba, section Nazareth, territoire ya Luozi, site Luozi. Tata Mokonzi Wabule azongisi mokolo mwa vendredi na Apaki Bantinsani nyonso ya vendredi tongo pokwa ezali pona bosombi bateau de pêche batata président maseki ezali susute to sala ba recouvrement ya makasi petozwa bimbelekela ya makasi pona Bantinsani tata mokonzi wa bule alingi komona bateau de pêche ya Apaki na mobu moye mwa 2026 botos eleki mbeka signé le président national Mavinga Vangu. Direction générale ya Fareki Banankole ezali koyebisa na lingomba mobimba pe ba membre ya Banankole était Tata Mulimo Santu Papa Simokimba Okiangani a prolongé opération ya $20 cadeau phare kino le 12 octobre 2026 nango ba délégation ekotambola bisika nyonso bo réussite makasi basengi lisungi na batata président des collèges batata pasteurs provinciaux ya ba ville territoire commune lisungi ya sensibilisation nantina ya $20 ya cadeau phare nyos ya mokili mobimba to sengi pe na batata responsable ya ba mouvement na kokanga nzelate na Banankole bakende koyemba na chorale Fareki pe bazonga na ba groupe na bango ndenge ezali kosalemela na Nkamba. Fareki ezali plateforme lokola Apaki Jiki pe chorale Bolingo signé révérend Ki Bangoudi Kiakala Nkazi André président général. Rappel
Monsanto asengi na mwana misatu nyonso apesa $10. Mwana misatu zala na nyongo na mutu kasi zala na nyongo na tata nzambe te loba pesa biso esili mwana misatu lamuka na pongi tolali mingi pongi ya boinga botos eleki mbeka ya kotumba signé Mama Basikila Malata présidente nationale. Liye bisinabana ya Sankuru nyonso ete tokolamba na suka ya Sanza le 30 juillet 2026 et kozala jeudi na yango tosengi na mutu nyonso aya kopesa ekateli na ye 5000 francs congolais plus 2 kopo ya loso pe kopo moko ya madesu boye malamu na bino banso signé maman présidente Danga Ayindo diaconesse. Sengami na ba chef de camp pe bareku longani a jeteki komonana le jeudi le 16 juillet 2026 sima ya honori ya tongo pensinsa lanatina ya lisanga na biso membre ya comité national bango pe na tokozala na bango elongo moko azanga te boye malamu na bino banso signé le président national Maman Tolo Tchassa. Sengami na biso banso toyeba ete milulu na biso ya le 17 juillet mikolo moto na moto abongisa bikateli na ye ndenge kaka tosalelaka $10 10 000 francs congolais ya ngombe 2000 francs ya kwanga ya monene pona mwana moko membre moko topesa na sengo mapamboli balukaka yango na makasi toleka kopesa mbongo biloko ya ville sainte signé Maman Mazayakana Julienne. Lisanga ya bazwi nzembo ba inspiré ezali kosenga na ba membre nyonso to ya kosala versement ya $50 pa mbate mikolo na biso et sili molulu ezali lobby vendredi le 17 juillet 2026 signé Maman Tukilunda Mumfumu Clémentine. Nécrologie lelo bobimisi pe bokundi ya banzoto mibale ya ba mama na biso bayeba kufaka na Kinshasa mokolo moko kuna na Kinshasa bango bazali mibale ya famille ya Maman Kisina Pelagie pe Maman Mwilu Maisokolwa moyembi na koreki banzoto ekokundama na cimetière ya Njili Brasserie na Kinshasa awa na Nkamba ben de consolation et kozala na ndako ya papa Denis Lesse. Lelo pekaka bobimisi ya na morgue ya Gombe Matadi ya nzoto ya papa Gode Nlandu wakalewa pe bokundi kaka lelo na malita ma Ngombe Kinsuka mowe ya zalaki moko kati na famille ya papa Ba Sosila Nzuzi. Tokei na kopesa na mbote Faki omilengele. Tosengi na bandeko na biso baye tokutanga kombo batele matopesa bango mbote ezali bongo Maman Bitete Nganga yazali non kimbangiste auti azali mondimi ya église Fepako auti na Banga na secteur sud Banga. Yambiki mbangi ya papa Mansita Dimvwa Ndidi yazali diacre président ya Ajam auti na paroisse Tata Kuyela na quartier Révolution na Mbanzangungu elongo na délégation ya 20 personnes. Kimbangi ya papa Chimba Bindele yazali responsable ya Koreki auti na paroisse Zimba elongo na suite ya 16 personnes. Zimba kuna na Bafleuve. Kimbangi ya papa Fuangatu Nzweto Alexis azali diacre président général ya Koreki ya na délégation ya 21 personnes. Kimbangi ya papa Mikiele Ndomanuele responsable ya cellule Maman Kimpavita famille ya ba Ndibu famille ya ba Ndibu auti na paroisse ya Kimpese. Kimbangi ya papa Ngaluo
Anjwana Pierre ya uti na paroisse ya Talangai kuna na Brazzaville azali diacre azali pe agronome ya Dekajep. Kimbangi ya papa Mpasi Makuntima ya azali diacre vice-président provincial ya 7 secteurs à paroisse Mbuzi, commune ya Mbuzi na ville ya Matadi. Tuyambi pe bimbangi ya batamsi na biso, kimbangi ya révérend Wazolua Simon, yazali pasteur de poste, auti na paroisse Mwala Kinsende, na Kivulu, kimbangi ya révérend Lema Ngoma, yazali pasteur secteur, auti na paroisse Kifwa 2, kuna Kwilungongo, kimbangi ya révérend Mankangila Antoine, pasteur de territoire, auti na paroisse centrale, kuna na Mbanza Ngungu, kimbangi ya révérend Luashoko Mbombo, yazali pasteur communal de Dibumba 2, auti kuna na province ya Kasai na Chikapa, kimbangi ya révérende Dimbu Mayingila, yazali pasteur responsable ya paroisse Luenia kuna na poste Luenia secteur ya Gombe Sud, kimbangi ya révérend Mbambi Ngimbi Jérôme, yazali président ya Koreki ya uti na paroisse Bunji na ville ya Boma, pe kimbangi ya révérend Dialungana Salomon, membre ya Faki kuna na Lubumbashi ya uti na paroisse Meteo, pe kimbangi ya Suka ya révérend Lumanu Masamba Samuel, yazali inspecteur ya ville Sainte auti kuzongo la biso ya Mobembo na Kinshasa. Problème ya liwa bisikani subozwami potele mat kwa kupesa bino mbote Faki sepel sabango. To bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule, na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino kofanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo pe bien papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya lelo jeudi 16 juillet 2026 mayeto yoki tobomba tosalela pote mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolemba te isala kati na Yerusalemi potongi nkamba pe tolona tobokola moko na moko kati na biso tobatela pe tosalela makambo mibale
oyo toyelaka na Yerusalemi to oyo tovandeli na Yerusalemi mabondeli pe misala tomipesa. Papa révérend directeur de cabinet ya Tata Molimo Centre azali na esengo ya koyebisa na bambuta ete Tata Mokonzi ya Bule Tata Molimo Centre akosolola na biso lelo oyo jeudi le 16 juillet 2026 partir ya 11h, mise en place terminée awa na tempelo na banza ba oyo nyonso tozokozelela liloba ya Tata Mokonzi ya Bule programme na banza tolandi yango to éviter distraction pe retard ezala te. Soki Tata Mokonzi ya Bule akoti yo ozali nanu na libanda na banza soki sécurité a bloqué yo porte yo moko okomituna mokonzi bazelaka ye mokonzi te mutu azelaka nkangu tie likia ete biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Bambuta ya Ville Sainte programme na biso oyo ya réunion ya comité élargi ya Ville Sainte pona lelo ekufi te. Sima ya masolo na Tata Molimo Centre nde biso pe na ville toko se regrouper lobi ezali le 17 juillet oyo milulu ya retraite spirituelle pe mbotama ya koreki nde lobi mabondeli na biso ekobanda na 9h30 réunion préparatoire sima ya masolo na Tata Mokonzi ya Bule nde tokozala na réunion préparatoire oyo ekotambusama na papa directeur du cabinet toujours kuna na mise ndenge tosalelaka yango bandeko na biso commission d'organisation ya fête tozala déjà ya kobongama surtout soki tozali déjà sur place et ko souhaiter ba programme ezala déjà prêt pour ete toumela na biso mingi te tutie elikia ete biso nyonso tolandi na bokebi nyonso ndenge tozwileki programme lelo jeudi na pokwa tango tokoya na honneur ya papa sima ya ntsintsani ya batata na bamama ba chef de mouvement tobongisa chaque mouvement kimbelekela na ye ya 200 000 po ete tosunga baninga na biso ya koreki panza mukanda Tata Nzambe yebisi biso soki omesana kosala likambo ya malamu tango osali yango lisusu te ekomi lisumu tina wana esengeli oyo tosalaka tango nyonso to continue kosala yango po ete bendele ya Yerusalemi ekweya te banza biso nyonso ba chef de mouvement tozali kolanda lelo ezali bango lobi ekozala ba mouvement mosusu milulu ya le 29 juillet pona lukulu otokanisaka pasi ya banzambe na biso pasi ya Tata Molimo Centre papa ngenda kuntima na deuxième accident na ye oyo ya lukulu na kunda masango bandeko na biso baminganga pe lisanga ya ba pharmacien tutie elike ete tozoko bonga maka deja malembe biso pe milulu na biso eleka malamu pe eleka na kimia ndenge towuti kolandela yango nzoto ya ndeko na biso papa Gode Nlandu basosila nde yango ekobima lelo pe kokunda makaka fliki
bozala ya kobongama po ete bokende kokunda ndeko na biso banza mpona mangu tokobima tokozala toujours na tribune. Bika tokubikelo moko twavana sidieto kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutuvwanda tulombele nkunga yesambu kya le 6 avril kwa faki yesedieto sika tofoko de la sang Umpuluza mumpela pasi zituzungiriri yavuvamena muzingu kyame enzilange enzambyame umpuluza mumpela pasi zituzungiriri yavuvamena muzingu kyame enzilange enzambyame semfukame ngeyeze yezo mumambi mamo yemfumo kila munzwa kuya undoloke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwa kuya velila enzambyame semfukamene
posso jamais dizer isso. Onde que mamambi mamãe fumo assim Munzoku ya vilila Ondoloke Mumambi mamo Mfumo ya sikila Munzoku ya vilila Tusamba Munankumbwase Yumwana yutata mwanda vilila Mulungu kyakya le 6 avril Bonto wili muketo dili mukonga Tata Nzambi mutomisa beto bantu nsatu zaku mufila kutwena mwana ku Yesu Kristo mpasivo malawa wana menda betela mfumo wetu Yesu Kristo ngebo wazola vuliza muntu watambulila lufu la ntsoni iwakoma abana nti kumosi emivi ndumosi mba watuma kusevila kanti ngeye kwa vutula dimosiko kali wazola vanga kaka malawiza na esedi yako limuntu kafetu vutuka kala diaka muna ntimeno mama wonso mavangama mukumakia beto bantu bambi tutume yodoza ya vonge mfumu wetu Yesu Kristo zolele vutula beto twakala ya kumosi kukalanga kuzule balongo bako muvutu wako kuzulu basonga makala yako kwa balongi bako wabasonga luzolo lwako ebafila benda munza ya mvimba bakitula bampakanu semikwikizi Mwanda vela sikakulumuka esikakala yenu kanti kalukunza yako mpova zenu mukanda moto mwena ngazo Mulungu kyake ali 6 avril Tata Nzambi mfumu wetu Yesu Kristo enge tata mwanda vela tuzedo twena bavila vana meso maku kali tuvanga malembulo zolanga tufuisa bisali byenu ntsoni yetuvueza malakanikina tufuka mene vana malu menu pastor eto kalinza ya mvimba niku pastor tizazaya ngeketi unani utuvisisa kadi beto zayo akimwana kaka pwa imbevo zimvita ntsatu yemampila beto ka 2019 nukyankakako nge kaka katu kondo ankaka lenda kala kimpovela keto valwena vitu sundi samu vita zina eto vanza sima diluki eto mfumo kutali masumu etoko katu zedo nge mfumo eto Yesu Kristo diwafula vananti paso beto tabikwa bana tulombe luva munza ya mvimba Mwafilika Elopa Amerika Asia yeo ebo avavo kavasala tadi vanatanda tadi andiko dilembo kunkulwa kanti tumwini vondamu zankaka munza zakini kaka mwisika bantu bankaka muna luvamu yambulo basolela kimpovela mukubadiatisa kali tumwini vomenga mabantu maidikiri maku mukumaisolela ntwadisi Jodi ande mpasi bene dia kiadi bubuta tutunwa beto tunavonda sani longelewa tukatila maonso mpasi voluvamu luiza munza ya mvimba pasi makanda zindinga mawiza kula kwa bino manlongo mkumbwase yomwana etata Ambize ngankano na ndiono dilanga onzambizo diaso kami kwa ndiona wena pasi mona wao okuyandalanga akape onzambi zodianciona oyandalanga mosivona bena omvala Yesu yato lolwa kansi wa vumbula kayo kanavoa tuvekambwa
Achinjambikeko ngwako Karinjambi wasero kwae towantu ambi. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wasi yontwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaitotuka oya kwa yelimvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Sengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala pamba mobimba bayokia wana maboka banani bino balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka tukokokisa biloko. Bonjour à tous et bienvenue à Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes. L'émission Opinion des visiteurs sera disponible tous les jours sur Sengo. Bino ni boko cha kimia baloba nyonso bapapite oye lobi nkama biko kokisa biloko wana tokokisa te panzisa. L'actualité des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, le meilleur reste à venir. Sengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka
Batata ibama makiamboto kyetu awe tukolele betu petu letezi o kombo ya tata ya mwana petata Mulumbu Santu tolani mate na biso na kati na ndako Nzambe ndenge bauti koteya biso bile na biso bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba pe baprogramme nyonso Lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela liloba ya papa Mfumalongo papa Simoki Mbangu Kiangani ete na ntango oyo toko oyo biso tobengami bandimi to bacroyant esengeli kozala bana botosi bateyi biso na ntongo lelo tolandi malamu kokanisa mokolo na lobi oyo ezali le 17 juillet emonanaki ya solo ete biso bapata tata Simoki Mbangu eloko moko ezangi biso oyo ezali eloko motuya ya molimo pamba te tokomaki mosika na Nzambe na biso papa Simoki Mbangu na nini moyini atie bisengo na ye oyo ezali ya mokili tobosani oyo ya motuya toza na oyo ya Nzambe pe tosengo wana esengeli ete bapesa biso oyo ya molimo kobosana nyonso oyo bisengo ya mokili yango batata retraite na 1972 pe papa Mfumalongo papa lengele kontima maso wana mokozonga lisusu a partir l'an 2000 emonani pe tala bisengo ndenge ekomi na kati na mokili oyo ezali kobungisa biso oyo ezali ya molimo batelefone epai oyo eza kobungisa biso nzela batelefone ezali eloko moko malamu kasi osalela yango na nzela ya malamu kasi na nzela ya mabe te eza boye te yango encadrement
bango tata Mukonja Bule papa Simon Kimbangu tenge nazali kosenga biso kolanda makambo batata batikelaki biso bolingo mibeko te misala makambo mibale tokomatilaka na Yelusalemi mabondeli pe na kati na mabondeli bapesi biso liteya oyo ezali kokebisa biso bangonga ya mabondeli oyo bapesa biso tobosana te esika tozali kobonga oyo alobi ya le 17 juillet mingi esi tokoti ete Yelusalemi ezala petwa topesa maboko na bapo kobongisa bandako oyo tokoyambela bapaya mai kotia bisika oyo tokoyambela bapaya apakisi asalisa biso citerne camion citerne esieya apaki oyo tosungi Yelusalemi te tosungi te tosungi makasi tokontinue misala kasi opesaka mai mpona kolambela bambisi yango hino bandemo kuna na kariere ya Kanki Pako mingi biso nde tokozalaka misala ya makasi komatisa yango esika motuka ekozwila yango lokoto ya MP misala nyonso wana esengeli tosala libumu mpe atikalaka te biloko ya kolia ezanga te eza boye te na l'an 2001 ntango bafuma mbanza azali kotika biso na le 6 août ntango mama mfuma mbanza mama kiwasiso natikaka biso abengisi biso ayebisi biso ete bafete ekokolaka nango na kati na lingomba kasi sika bafete ya minene ebandi bonika mpiko mpona koyamba bapaya kolalisa bango kolesa bango soki bolesi bango te soki bolalisi bango te wana biso esika tokozala tokosepela te devoir apesaka biso nde yango wana yango eza komonana lelelo baza kotinda biso biloko kolia ezanga te tozala na boyambi bapaya ndenge bazali koya tokokani tokozala na ntinsani batata na bamama mpona kosombi mazuti tokosalaka 15 minutes tozwa mpe ngonga po te tokota misala angola vi babingi te na kokwe bandeko na biso yangola ntango tolobakaka lingala kikongo kitokili kunzwa nzambe litambo lilongi une ousi tokote muna bisalo kadi tokwizilanga mu Yelusalemi sambila yesala bisalo muna nsambululu tukala bakwikama muna bisambo sitata nzambe wakutulungisa toyirane tofokole mukumba se mwani tata mwanda wavelela amen mukunda mpili
Kululo Moku. Balka Kulubakala, Dolo. Voilà, je viens là de suivre le message du conseil direct du chef spirituel, Papa André Mbenza Kiangani, qui nous a exhorté à l'utilisation rationnelle du téléphone, car sa mauvaise utilisation peut nous conduire directement à l'enfer, à la faute de joie.
batata sema batata Mamadi ndeko ya mabeya yaka la tribune ya sima tribune ya preso oyo akukala mabeya kateka malamuke Mamadi odayayo buta mateka saladayayo odayayo dayayo
biso tozwaka na ntongo bango soki basali makasi bazwi na pokwa tosi toyokana bon vérité ekoyebana na terrain 15 minutes botokota na misala kovadela mingi tokosi yo nzela kusia ukiri batata oye oye bamama oye nani akofongola nzela $100 $50 $20 $10 1000 francs 2000 francs 5000 francs nani batata batata voilà porte côté la porte ya mutu la porte batata combien ça vient batata wana kola batata 10 000 francs ouais batata honorable batata bandekala kamera lubalelele lubisikanga nazali batata kaka papa honorable je dis que depuis la France, voilà, dans les périphéries de Nantes, nous avons reçu un colis provenant de papa Mongolo David, 100 € équivalent à 250 500 francs pour le papa. Ouais, Mongolo David. Donc, papa Mongolo, votre colis est bien arrivé en Cameroun. Nantes. Yama est bien arrivé. Yama à Belgique. Ah. Bon frère de la Belgique. De la Belgique. Batata oye $20. Ouais. Batata 5000 francs. Ouais. Banane. Oh, c'est toujours la Belgique. C'est toujours la Belgique. Match professionnel. Batata $20. Ouais. Et puis moi batata. Batata. Akili. Maman $10. Ah. Tu regardes la liberté. Qui est caca. Hein? Maman $10. Ah. 50 000 francs, 100 000 francs. 10 000 francs, 5 000 francs. Nani akoya. Totele mabatata, totele mabamama. Tangu ya leo, welela mapamboli. Ndeko nyonso oyo ekweyisi mbongo. Yaka komona ngai. Na papier oyo tiaki mbongo na yo ekomaki bien. Ezali mbongo esengelaki ofuta na transport ya saki na yo ya moso na saki na yo ya semoli ayo mbongo na ya transport yango wana okweyisi yama batata ekipi sa infinité ya l'équipe oyo na yo batata 15 000 infinité ya zao batata batata 7500. Batata $10. Batata 10 000 francs. Batata 1000 francs. Bamama. Hein? Tata moi aussi. Ya mama. Tata moi c'est maman. Bamama 5 000. Batata 15 000. Batata 10 000. Bamama $10. Bamama 5 000 francs. Bamama 10 000 francs.
Bamama 5 000. Bamama 5 000. T'as dit 17 euros. Allez, tata, 10 dollars. 10 dollars, tata. 1000 francs. Bamama 10 000. Le petit tata. Elle est responsable. Le responsable. Ah oui, tiens. Bamama 10 000 francs. Bamama 1000 francs. Dama tata 1000 francs. Tata 1000 francs. Bamama 5 000 francs. Bamama 5 000 francs. Bamama 2 000 francs. Bamama 5 000 francs. Batata 5 000. Batata 1000 francs. Bamama 1000 francs. Bamama 5 000 francs. Basengi na biso bandibo touti na katarate bandibo batata 5 000 touti na katarate soki tosilisi biso bandibu na bandibu ndeko oyo okweyisi mbongo na yo yako komonana bamama 2000 francs mpe bana école biblique ya promotion sociale soki tosilisi biso tokotikala awa bana école biblique ya promotion spéciale biso tokotikala awa na tribune bamama 3000 francs bamama 5000 francs batata 5 000 bamama 1000 francs bamama 5 000 francs bamama 1000 francs biso kalimwana na biso te bamama 1000 francs bamama 5 000 bamama 5 000 bamama 2500 tata taku 3000 francs bamama 20 000 francs bamama 1000 francs épouse ok bamama 2000 bamama 2000 bamama 3000 tozali na bible papa Isaac bible ezali awa yendeko oyo kweyisi mbongo na yo otiaki programme certainement mpo ofutela otiaki mbongo ezali yako komonela bamama 1000 francs 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 ye tatati 3000 bamama lekabo bamama 2500 alors resosale tambongolongolo bamama 20 dollars bamama 10 dollars oyo makambo tomonaki lobi oyo mwana yana aye atie 500 na ye atie 500 na ye na sali atie nsali sikoyo yaye na ye oyebisi tokende ye talobe bongo nanga mwana wa tata junior junior de matata junior wa tata yini facha kuna kwa tata da grand-père voilà mwana mayele antuka mwana wa tata mwana mayele nani atikali na mikambo $100 monanité $50 pe monanité $100 monanité $50 pe monanité Topi sanene bimbenekela honorable Olandi mbena euti malonga baprotocole responsable nyonso ya bandako bazala ozage bazela mai oyo kokomela bango mpona kotia bapaya à l'aise momutuko c'est-à-dire même nani badame na bango te mais soki basokoli déjà très bien bamama 1000 francs 2000 francs bamama 2000 francs bamama tata tsaku mwana mayele 2000 francs bamama ma chérie yaka bon et puis azoke bani na épouse moi ndala eza mwana oyo
azoluka place ya kolekia mboko bamama 20 000 francs etali biso te ina baprotokole bozoyaka zelangani bamama 500 francs mpona bafakile kotala papa dola kotala ngongo ngongo ye asala problème na papa dola ya mbote mama tomoni lokola batromboniste bamonani na $100 te tomakambo nyonso bamama 5 000 francs etali biso te bambuta tobosana te programme tozi ya 11h mise en place terminé na temple po tokokende koselela liloba ya tata molimo centre tobosana te donc honorable apaki aye kosimplifie makambo nyonso olingi ona mapondo na yo mai eza en permanence apaki solution sikoyo etikali moke apaki aluka mutuka ya makala apaki solution lokola mutuka ya mai eye deja apaki akoya lisusu na mutuka ya makala bapensio mai bapensio na makala apaki solution mama soka bana lobi neta monani te bana lobi na monaki te ok sana somo kimbelekele ba mama eza wapi kimbelekele ya ba mama azoya kimbelekele ya ba mama azako sala loki mama ashali ju kimbelekele ya ba mama kimbelekele ya ba mama ok biso tolingaka boye tolingaka boye batata oye bamama oye bimbelekele ya tongo ya lelo batata basepelaka soki na droite bazobeta makasi na gauche balembisi monoke yango nde esalamaka donc tongo ya lelo batata 41 500 ya bimbelekela bamama 65 000 yoka bango siko batata omoni kasi bozela fin de l'année bozela mo fin de l'année comptabilité bozela fin de l'année comptabilité 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 bana école publique promotion spéciale biso bato ya promotion spéciale te otanga la promotion spéciale soki papa kei biso école publique tokotikala na tribune bandibu nyonso bandibu kaka bauti na cataracte biso mpe tokotikala na tribune comptabilité bozokroye temps mort
Bon, Tongo lelo, ba maman basali miracle, na kingerekela, na tsuntsani, ba maman bakali na 16 000 francs congolais. Papa Limbi, ça met combien? 16 000 francs congolais. 16 000. Ah, il va gagner ça. Mais 16 000. Ma maman beaucoup. Kabila yetu nataka vakansi vile wao waweke na garanti ya $100 sio yetu na France ele papa David Faki tadi dengelo kwa mama watoto oye boye bakatola poko pe bozate ba mama bafani plein miracle. Bosala monende na poko bino batata. Merci. Faki kalida ngolo kwa mama. Yaka. Nalo renversons. Tele renversons. Protocole yako ngesanya wa. Toya maneno. Protocole. Ok. Papa, tu gagné le 10 heures, batata 10 000. Ah, batata, tu gagné le 10 heures. Batata, tu gagné le 10 heures. 10 000 francs. Daddy Dangolo, oh Daddy Dangolo. Daddy Dangolo, oh Daddy Dangolo, Botala Daddy Dangolo, oh Daddy Dangolo, oh Daddy. Nekolo kwensi mama ole baba, ole baba, nosa kile noso, bone biso. Mama meya, nekono mama ti, sante za malamu te. Nyaka kozala pembeni na ye, mabeya oza wapi. Mabeya, nyaka kozala garde maladi ya nekono mama ti, mabeya. Daddy Dangolo, oh Daddy. Botala Daddy, oh Daddy Dangolo, Botala Daddy.
Tadi Jangoro, Botala Tadi, Tadi Jangoro, oh Tadi, Oli Banga, Ni Banga Makasi, Ni Banga Makasi, Kolo Yesu. Mama Deboa, Olivanda, oh Tani, oh Tani, Olivanda. Olibanga, oh Tadi,
Totala tadi. Basene. Totala musala na tazalonga. La tazalisadi. Basene isiki. Musale takoyana. Tazalisadi. Merci peuple. Merci Fati pour le Congo emmené au Silisi Bele au Congo et totalement nous peut être mon innocent. Amen. Tout ça. Muna vola kwa Yesu yeko mwana nkatamanda wa velela unda de matondo yema kwa beno batatu bandongo muna mana malikuwa matuvutu dra matondo bena de kutubandu litulendili mnafuko mvimba munazola nkenda zeno kwa betele nifima vimbi temunigine ya vinga kiaki tomri tomri mnakana katanzambu wa vao kwa jeni tunkuta mna mwene wa vimba salugene pega ntungulu kimoneke mwana anata kuna kulini nisaka diwebi ini sutavanga mna busundidi tamu yifoni posta kota mna bisali na bikuba mane mwote kuna chani bika hula kala ito ntuadi kadi mkuba manizina yetu samura lungu kia mbazi le 17 du moyo mwe batatu bandongo muhindu la bantuenya tozaba kuntuala kenda zeno kakatuta lomba muna bantuenya Antungkada mpemba ukutulanda kananga mnantangu za wontano ukutusonganga tembo menza yayi mfumubika fula mekwani na suki sana pasivo bahana balasila bakala mnaluvuvamu Tanzambi bahana mnamzila kali yelu seremi dikota nga makande zindinga kwa bana batakota vaikalu huwa mdula ombele kwa bana binampe bina makuro mnanzila za wosono na bantwenya bika wala watu wadi tukamuna makundi mazulu makundi mamaza makundi mantoto kwa bete vitu diati na ngamna maa kule zetu sakala za mbote kwa konchantao bene luzeimu lukutusalisa mpasi vulu huva mulakala nenga mabantu matata tengo makondo lubila lusadisa pasi za mpila neye kaka intani mvita za kuna este tutadia lombila lukuhekata simu kimbamu mbele kongolo wasa tuze hivo mpila kanu za zingi lutusadisa mpasi hivo mvita za kuna este banzi la nkawa wile mna mpasi zato tuka matupitalo mna mapelezo mabifuda onse mpasi mfumunge kaka intani lumbuga honi kia honsu tutore na moko mila kututane na muna zora kongese mwani kata mwanda wa velela amen tuende nikambote bandibu nyose akata wote tutata
Est-ce que mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayo bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukanaka na bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo tukokokisa biloko wana ebandi deja monde fu balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango